ndeko na filme na biso oyo 40 jours dans le désert. Nzambe akumisama po eza na bato oyo baselaka Nzambe na evangelisation kopalanganisa sango mpona koluka milimo ya bato nde ebika. Na 40 jours oyo nzoka eza ba épreuve bato bazolekisa, ba épreuve oyo ezotia bango na risque même ya liwa devant les esprits méchants. Oh, c'est vrai, nzoka milimo bato eza lié na captivité, eza na bamboka lokola kaka na Zuba. Na filme na biso mboka Zuba eza lié na puissance na nguya ya Nzambe babengi kubala. Uta bokoko na bango bagumba melaka Nzambe oyo. Mais lokola solo eye bato boni bakoyamba vérité wanezaka motuna. Po soki oboyi vérité se kosaka na molili. Nzela moko ememaka be na lola epai na tata eza nde na nzela na Yesu Masiya. Ina filme na biso bato baye na kombo Yesu Masiya nzoka bakutani na ba épreuve liboso na bango. Tama zalaki témoin na makambo oyo. Oui. Yes. Oui, oui. Nga namonaki les grands disciples Kubala alamusi ya sekusi ye pe abandaki koloba na moto makasi na monoko na ye. Sacrifice ezosengama na Kubala To help us win this battle. po asunga biso na bitumba oyo. In addition to that, Pe en plus de cela esengeli toyebisa mokonzi tetete messager alobi malamu mpala ngai ke mokonzi ayeba te. Mokonzi oyo aza bebe ayebi eloko te relation entre biso na eloko oyo ezosala biso na Kubala. Akoki kondima bakretien na kondima na bango parce que basituation oyo ekoi na famille na ye ekosenga alanda te bato na ngambo. Mission oyo tokosala yango biso moko mokonzi akoyeba te. Oui, 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 oui. Tala oyebi nyoka oyo aza na couleur ya vert lokola matiti azosala na mayele na ye eza lokola ko se défendre na bataki. Biso toyokana tosangisa ba guerrier nyonso ya mboka Zuba pe tokotela bato nyonso oyo baboyi ko gumba bela Kubala pe na tango oyo tolobeza self defense. Oyebi soki esenge tolanda procédure ngai pe nakosangisa ba guerrier nyonso baza na royaume bongo tokota na kati ya fortification bakota na molimo bazwa banguya eloko oyo ezala kaka kati na biso ebimawa te o tolonga bitumba oyo tokoperdre yango te na maboko ya bamagicien oyo balongaka kaka. Yeba ezala kaka ya biso ebima te o. Yo zali nganga ya bazamba mabele yo ndo lobaka moke bapaka bayokani na mongongo ya bazamba mabele. Abo nini kosalema alors que makolo ezalaki na nzela bango mpe bayebi ke mpona kobikisa milimo wa bato esengeli baya na kombo na Yesu Masiya kote ya sango malamu baya koproklame délivrance esika wapi mboka Zuba eza lié na pouvoir ya Kubala. Baza na nzela voilà moto oyo ayebi kalonga kayembelaka pe elonga. Amen. Bandeko voyage na biso ebandi kaka esenge tokita na seboye sima tokatisa libulu oyo. Amen. En tout cas kozwa biso te mais tokolonga yango na kombo na Yesu Masiya. Amen. Eza détermination soki kobanga tokoka te makasi na biso kolo asala sikoyo tokende malamu tokendaka na moi makasi po ntango molili ekoyawa ekozala pasi. Bino bozoloba biso kasi tokoka te nzela okomona baloba kaka boye kaka ebeti mapata eyindi bateli likolo babandi kobondela basaleli ete makasi na Nzambe oyo bayebi eloba koleka mangungu nyonso eza kosalema. Et voilà bandeko c'est vrai batela liboso boye elima esprit
endemo moto ya molimo bitumba oyo bandeko tala ndenge ezalaka na kombo yesu masiya babandi kokelela komona kaka boye mbala moko butu moko elima moko na ngambo abandi kobeta na mosika abandi kobwaka bamoto bandeko nzambe oyo zala mpenza ya kotelema ya kondima ya kolenda voilà tomoni parcours ndenge ezali tala mbala moko mai oyo fleuve euti wapi fleuve ya molimo bamoni mai mbala moko eza kotiola yesu boyebi te bienveni na mboka ya zuba molimo mosantu moto na molimo mosantu moto na molimo mosantu tobeli moto na molimo mosantu dispari au nom de Jésus yesu nzela ekangami bazina na mai batiola Jerry alobi kitoko ça va eza bien kitoko basengeli babunga nzela ya bakende na zuba te babunga nzela ya mboka bakosuka bango mpe babandi prier babeleli nzambe na bomoi oyo akotambusa bango liboso oyo akokweyisa bibaka oyo akokweyisa banguna nzambe na bomoi tokozala jamais agité tokolenga te po toyebi esika lisungi na biso ekouta élévation lisungi ekouta epai na yo nzambe Seigneur le Seigneur dit à mon esprit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied kolo bikamwa na yo epai na libota na yo epai ya oyo balukaka yo ezali ebele mpe ezali komonana nzambe na bomoi awa biso tosuki nzambe yo tosuki te ozali oyo na ntango nyonso azalaka kaka bango nyonso na mabondeli nzambe na eli nzambe na moïse nzambe oyo asalaki na kati na mer rouge kolo tobeleli nguya na yo kolo mosusu te kolo toyebi nguya na yo ozali priske capable nzambe ata kokausa mai ata kokabola mai tata nzambe biso toyebi yo biso topona yo nzambe ya bikamwa eske nzambe eloko moka place mpona yo mpona kosala ezali eloko nini eza impossible epai na yo ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur nzambe na bobo nzambe na eli mai ezotiola kaka mai ezotiola kaka nzambe na Salomon nzambe na David nzambe le tout puissant olotika ete tomona lolenge tokokatisa ngambo napesi mitindo na mai ebale ekabwana sala yango ndenge osalaka na bana Israel ntango bakomaka liboso ya Farao nzambe na kombo na nguya napesi mitindo na ntango oyo ale sikoyo banda kokabwana kabwana na kombo na Yesu kabwana na kombo na Yesu mai ekabwanaka te mai ekabwani maye kabwani Pharaon na nsima alandaka kaka zinda et voilà komona bikamwa bafukami kumisaka nzambe mosusu te nzambe otalisi nguya na yo otalisi bikamwa na yo bakumisi nzambe bakokatisa na makolo amen oyo azakati na biso boyeba il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde bandeko sikoyo bokatisa bonyetela makolo tokende na ngambu loyembo elonga nzoka eza deja kati na bango voilà moto oyo aza na nzambe ye aza na victoire na ye si Dieu est pour nous qui sera contre nous nzoka nde esengo na moto oyo atie elike na nzambe mawa oyo atie elike na moto bangwana avec la mission ke milimo ebika nzambe akosala ete bakoma mpo milimo wana ebika yango wana baza na eloko akobanga te
Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 23, même si je marchais dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Bangwana bazotambola kobanga ese sili somo ese sili kombo na Yesu na monoko loyembo libondeli kondima tango basangisi yango bikamwa ezosalema. Voilà 40 jours dans le désert. Mikolo belé bazole kango na kati ya ba tribulation, persécution, na kati ya ba combat, na kati ya ba réalité oyo bande kokondi mezangi otikali. 40 jours dans le désert. Voilà mission oyo mwana nzambe nyonso esengeli ayeba ete ya liboso pe ya motuya ko gagner milimo. Po ete ezalaka feti na lola ntango moto moko abongoli motema na se na mabele. Eboni okozala récompensé ntango ozoluka ete royaume ya Nzambe ezwa lokumu. Tala bakatisi mai ekabwani ngambo na ngambo kino na suka bazozela bongo litatoli monene epai Nzambe alongoli bango esika Nzambe azomema bango. Tala likama, tala bazo risquer vie na bango. Voilà, et ça bolingo ya solo parce que Bible zoloba, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Ah, na miroir en direct. Ah, donc balakisi que bango de basana ngoya. Ah bon ba mikosi. Ngasi ko da kwa take bino. Na kozwa double puissance. Mokonza lobi boy. Bon, na yoki ba kamone solobi. Bon, tokozwa ba guerrier, tokotinda bango kuna na famille ya Katula. Tokotala bango 24 sur 24, mouvement na bango nyonso. Avec beaucoup de prudence. Pour nayebi ke makambo tozobo yende yango wana. Eza na bato mosusu en secret, nzoka na kuku na kimia bazosala cérémonie na ba chrétien bazosala ba prière malgré que bato o mosusu basalaki ba victime ndenge tosalaki bango ba mosusu bazoyoka te. Mokonzi biso pe lisusu toza prêt pour na sacrifice oyo ezolanda oyo ekoya masolo yango yo na kati ya palais royal. Tala mokonzi la reine na mona mwasi. Bon, sacrifice esengeli epesama na kubala kende na kubala ndenge na tindio. Ebo kasi ngai miso nange kufa. Siko kubala ngwaso saa nini na makambo yango. Pe maladi makasi oyo ezwi mwana na biso mobali. Sikoyo ba sacrifice yango tina nango sikoyo nini yango? Siko Nzambe oyo aliaka ka ba sacrifice mbola nyonso. Fale azwaka pe makambo bana mboka asilisa yango. Siko ekomi nini yango? Kubala siko akangi monoko aselelo kote sacrifice kaka pesaka bapesaka. Bazambe ya Zuba oyo kubala azaka ka Nzambe ya bato ndambo to ya mboka mobimba. Ngana za pasa sesu te. Tala ajala yebisa kubala biso pasa sesili. Sikoyo zala poso lo banini wana. Azoloba ke Nzambe oyo akoki kozwa solution te pona reine na prince. Azo mérité te bapesa ke ba sacrifice boy. Wana eza kofinga Nzambe kanga munoko na yo ajela. Uswa tunozwa nzete nanga na beti yo na munoko wana munoko wana vimba. So saki na place nanga. Olongo loba mingi ti. So kubala ngo ayeba nini makambo nini? Asela ka bato ndambo bato muso asela kate. Bato nyonso bayibi ba sacrifice kombeto pesi. Siko eloko ka yo elakawa ba sacrifice. Soni te. Na ondima boete mokonzi. Ajala tika okosa bisoko. Biso tolingi guérison ya mama na ndeko nanga mobali. Comme ça to ondima ke croyance na yo na kubala eza ya solo. Siko ba sacrifice bato zo pesa maka pamba ndengwana. Olobelo kote mokonzi. Bon. Bon, natango yo famille nangeza troublé. Alors, tala ndenge bato nyonso batomboki tomboki. Ngai pe
na famille royale ndenge tozali awa nanu batraite biso malamu te epai ya Kubala. Atelemi Kubala forgive both of you. tika Kubala alimbisa bino mibale. Your Highness the King. Mokonzi bika tango molai bongo baloba te boni nzambe ngo guérison apesaka te basacrifice kaka mbango aliaka bangombe na bataba na bamema mboka basila. Voilà captivité miniololo satana zodunda zolia mafuta bino bozoni okwama. Voilà tomoni basali na nzambe na nzela na makolo nzela zamba moi mbula nyonso na nzoto motoki nzala pasi bakende kaka bayebi ete eza mpona bokonzi na nzambe bayebi ete milimo na bato ekobika mpe kokumisa nzambe. Voilà parcours ya 40 jours neyebi te basia deja mikolo bonia po marche yango eza sans repos sans relâche. Amen. Pasteur Ken, naza na mwa confusion par rapport à ce que tozali. Est-ce que eza nzela oyo tolekaka ou soit eza nzela oyo? Bon, nakanisi te fo ezala nzela oyo. Oza sûr? Confused. Bon, nga mpe confusion oui. Totalaka boye buju toyeba mwana mobali moko buju. Tolekaka nzela na bango alobaka tolanda nzela oyo. Oui. Toutaka boye sima tolandaka nzela oyo. Ya solo se rappelé. Nzela ngo yango tokei. Voilà babosa na teke oyo aza liboso azokambama na nzambe oyo aza likolo. Voilà direction nzamba pesa. Katula frère en Christ parmi bato oyo bandimelaka kolo Yesu Masiya tango bayelaka bango sango malamu ba oyo bazalaka fidèle kino lelo malgré ba persécution bakangameli nzambe. Bandeko basi pe mibali bolimisanga lokola kangi bino tango molai boyebi telaka kandenge mboka ngo ikomi ba guerrier ba empêcher biso tote liloba na nzambe kasi jamais ba continuer biso force moko te koki ko empêcher biso tokomisa nzambe esengeli to simba malgré ba tribulation malgré ba persécution. Apôtre Paul alobaki malamu qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ça va? Bon, na psaume zela pesa bino ba Bible bandeko tala zèle babengaka ngo zèle de l'évangile azota la condition te mais alingi nde mosala na nzambe ekokisama butu moi tongo pokwa esika bato bakobika ya kokende. Tala na psaume 34 verset 19 yo bimisa Bible te tanga Bible fongola na psaume ekomami boye ekomami le malheur atteint souvent le juste mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Alors biso tozala posa tobanga te kasi toyeba te nkolo Yesu Masiya aza kati na biso Nzambe ye moko ayebi ndenge akobatela biso bien ke eza volonté na ye biso tozoyoka pasi moto akoboma bino nde akozala te. Awa toza na elikya ete nzambe tondimela aza nzambe akotika biso na soni te. Bandeko bazoyoka évangile me nzela nyonso bazotala gauche droite mpo bayebi te likonga ekouta wapi. Awa bateyaka liloba na nzambe na kaka. Ndeko awa boyoki boye tofongola susu botala c'est quoi la foi oyo ekosala mpo na mondimi. Amen. Tokende na mokanda ya fongola na Actes des Apôtres liloba na nzambe nde yango wana bato mpe bazobika. Voilà tomoni mboka ekabwani bamosusu baloba ete Yesu Masiya nde mokonzi mpe mobikisi na ngambo oyo balobi kaka kubala baguerrier oyo bayokani nde bampaka balobi tokende na temple topesa bino nguya mosusu mpo lokola bakristu bayaki na nguya tokoki bango te.
baguerrier bolata nguya bandeko na seki po toyebi na mabele likolo mpe na se na mabele kombo moko kaka epesemela biso kombo na nguya nyonso kombo na Yesu. À la mention de son nom tout genou fléchira. Mabolongo nyonso kofukama na kotanga kombo na Yesu. Bango bamikosi na banguya oyo bango moko bayebi. He who do not know should be told. Oyo nyonso ayebi te balobela sikoyo. Oyo aboseni ko se rappeler. Tika ba rappeler ye. Oyo oyo ayebi mobeko te akoyeba conséquence ya makambo ekokoyela ye. Preparing for war. Bozobonga mapona bitumba. Bitumba babongisaka ngo mpona kozwa kimia. Yango nalobi boye oyo koya eya. Nganga monene nganga napesi yo oyo ba grand guerrier oyo toyokanaki bango nde basala mosala. Mokonzi asengi sécurité moko serré na famille ya Katula. Banguna na ye banguna na biso baza nzinga. Biso esengeli tobosana te makambo esalamaka il y a 7 ans. Pe mokonzi aza konsiste ke esengeli te esalama lisusu. Ngai ajala nga nayebi malamu banzela ebele ezali bamoyen ebele mpona koboma mpuku mpe mpuku nazolobela nayebi ndenge na koboma ye. Kasi soki akangami mobeko ntango ekozwa ye bomeme na mokonzi. C'est parce que mokonzi alingi te mutu moko te atangisa makila pamba. Biso nyonso toyebi ete régime oyo esesopi makila ebele ya bato. Bazoyeba na bango peko cérémonie bandi bango balobika nguya nde yango oyo me nga bandeko na seki na ngai. Bokende pe bokende bozwa ba résultat ya malonga bokende nini bakokende kosala toyebi ndenge bayokani mokonzi ayeba te. Bino kaka marche ya 40 jours loyembo na monoko kondima na motema Biblia na maboko miso na elikia na bango bazopusa na malembe po bakoma na mboka ya Zuba. Keba malembe frère malembe. Oh I didn't bargain for this. Na yokana kite na makambo yo nalingaki ezala boyete nga nalingaki boyete. Ti na ba kaka boye vraiment. Frère Gérard, c'est quoi le problème? Kosima ngate, tika ngai. So yebaki ke nzelesa nango te. Siko ngome mabiso boye po ani to kele kemba ti to bunga. Pona nini ko nga nazoki décision na sela Nzambe. Kasi Nzambe ngo kosela ye na ba voyage marko yo. Ata Bible kutu e boyi. Ti tout Nzambe na be preuve ti na ba testa boy. Olobi nini Nzambe akomi moto aza likolo kuna? Nzambe na yo akomi moto aza likolo. Soki loka mabe eyeli ngai. Tala Nzambe na nga olimbisa bino te. Frère Gérard, tala naoki mawapo na yo. Tala, Pasteur Ken, c'est comme si Frère Gérard alobi malamu toyokanaki te tosala voyage ya pasi boye yango nazoloba te me bato bazokopona ngai te so boyebaki kino transport ezalaka te velo eza te moto eza te makolo na makolo zamba na zamba moi banyama zamba banyoka scorpion
sikoyo bato innocent toyebaki te tokoti awa nzela eza nango te sikoyo bato bazo comprendre nga te naloba bosiliki mission na mboka ya suba ezalaki ya bakretien tokende kosambela toteya bato ekomi sikoyo mission tokomi mission suicide tokende boye na bademoye na babale balubwaku zana kimia ndeko na ngai zana kimia nayebi ndenge esosala pasi kasi biso esengeli to comprendre ke moko na biso te alingaki makambo yango ezala boye ok tala sikoyo tozali awa oza kati na biso esengeli tozala dans la foi uni moto moko. Psaume 91 verset 5 ezoloba boye ke tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour. Frère, verset 7 elobi malamu que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yeba ke ekoya pembeli na yo te. Tala misu na yo. Oyebi okomona te ke non moto na moto akozala litomba na ye na ba méchant na ba juste. Tozo comprendre ndenge Nzambe abundi bitumba mingi pona biso. Nde tokomi awa. Ndeko na ngai soki Nzambe aza na biso nani aotelemela biso siko kondima na yo wapi yango ezaka wapi kondima na yo fe kondima nini wana etali bino ngai awa na liba teke bafrage yango ekokomisa biso boye siko bando teyanga nini tala soki ngai nalobi eloko mabe eli ngai awa moto oyo afandi likolo kuna olimisa bino te eza na kimia ko frère Kite mutima, ko zala jite te. Tout ira bien. Kala mingi te tokomona victoire na biso. Ndenge Nzambe otombo la biso. Frère Gérard. Nalobi olobi nini ke Nzambe ozobenge mutu wana kuna na lembe na ngai. Oh. Fale ko tuna lukanzela na ngana sala kope na ngana lero oyo. Vraiment. Na ndimi na ko sala musala Nzambe. Ekomi boye. Tikana zo mai na ngana nanu, pesa nga mai. Batu bakomi kokwesa kondima balembi kotambola voilà soki kondima sili frère Gérard mela tete zo mai na yo nalobi na zanga bien mai na ote pardon te mela nanu mai na ngai atoke na biso kaka toke kaka tokei ça va likambo te tika Nzambe abatela biso pe apesa biso kondima mpona kocontinue voyage amen. Ndeko mwasi yembisa biso loyembo. Oh, la Bible dit que quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Kolosumasi anda lobaki ndengwana. Olingo batela bomo na yo orobungisa ngo. Mais esengona oya kolinga perdre ta vie na ye simanda kozongela bomoi boni bato bakangamaka na vie oya mabele vie pe ya mokuse bazo rejeter royaume des cieux bazo rejeter vie éternelle. Oh quelle erreur. Ndeko changer direction, changer mentalité. Tomoni na butu makasi ba patrouille ba guerrier baza na nzela bazo sinzela bazwi mobeko bapesi bango etinda oya kosambela na kombo na Yesu keba boya na ye famille ya katula soki basambeli boya na bango wana pe bazwi mosala butu makasi bazo veiller arrangement oyo mokonzi ayebi yango te. Je le rappelle bango na bango mapaka se décider babimisa ba guerrier batia bango na terrain. « 40 jours dans le désert. Oh ndeko na sepeli na liteya oyo Psaume 91 ezoloba malamu que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh bandeko, butu makasi, katula, côté ya liloba na Nzambe, atei, évangélisation et comme style de vie na ye. Voilà bato oyo, bazuli liloba na Nzambe babombi yango te. Ndenge bayoki, ye patelemi, ake kosala. Milimo bika, Nzamba zolokumu. Azonga kanzoka ya kozunguluka. Malembe ma ekenge belewa. Azongi na ndako. Katula. Ote katula. Ngaye, naso décourager ote osala musala ya Nzambe. Ote akalilo ba Nzambe na boyite. Oui bien. Ezana ba biloko mususu. Kosala ngote comme ça lokola zoba. Nalobia kotembla yo moko na banzela oyo ya makama ya mboka ya zuba. Eza likama, eza risque moko dangereux. S'il te plaît, mon cher, s'il te plaît. Tala. Sala musala Nzambe na limemia na bokebi. Zala sûr. Tolingite quand même omikotse na bangambu. Likame yela yo. Tokosala nini kanisa? Buju. Kanisa buju. Nayoki yo mama. Na comprendre yo. Kasi ata se bongo te mais évangile ya Yesu Masiya fote yama. Soki boza na souci pour la sécurité langa. Esimba te ngana zala nga bien. Biso nyonso tokoza na kati ya makambo oyo. Naza sur likambo mama na nga linga loba eza ete zalaka prudent. Kokende kotambola na butu makasi boyo. Eza trop risquant. Na promettre bino. Na obi mamela ozala prudent. Lia bilei na yo kasi yavo okendo lale. D'accord, ça va. Merci. Voilà pour la kombo na Yesu. Bango nyonso bakomi kolemba kasi moko nda lembi te. Ah bon? Kaka na butu wana. Kaka na butu makama. Voilà, voyage eza molai. Butu makasi bango nyonso balali. Soki bakopema likambo te. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Butu ango makambo nini yo? Des esprits méchants. Soka ndemboka oyo ya zuba. Etondi milimo mabe. Tango akomi Biblia kaka ebandi koloba. Ebandi ko repousser na ba pouvoir. Biblia ya pamba ndeko tela ndenge ezosala ezokongala avec puissance. Nzoka eloko batela biso da se apongi ndeko yebaka te. Osimbaka liloba oyo neglijaka. Parfois yango nde mutu esalaka pe loko moko. Eloko ezosala yo yebi te oza kolala. Ba esprit méchant ezo visiter ezotambola eza kolemba te. Akoma nyonso azomeka pamba. Bato balala malamu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Moko nzoka azalaki kidiba kimonga. Esprit de distraction. Molimo moko ekoti. Lobi. Keba molimo oyo ekosala n'importe quoi. Sima tokomi na tongo. Tongo. Bango nyonso babandi kolamuka. Pasteur Ken alamuki. Nandambo Pasteur Tony alamuki. Tongo tani. Bonjour sœur Boni. Pasteur Ken bonjour. Bonjour Pasteur Tony. Bonjour Pasteur Boni. Boza malamu. Boni ba frère. En tout cas, bozaki na société bola musabiso po anini ko te tolingaki to bola la malamu. OK likambo te. Ça va, to continuer to tambola. Thomas. La Moussa Gérard nanani na moninga to kende. Lamuka Gérard lamuka.
Gérard. Ah, bongama, tozo kende la biso. Eh bon, bato nyonso tozo brosser hein, sala ngombango comme ça tokende. Nini nango? Nini ko? Oyoki nini? Oh, ebu tu wapi? Ah, tala, tala, lui fait le coup d'un italinga pété. Ah, nalebi na pe magamba mission ngopé. Oh, nini? Tolongwa ka sika ngona malembe a, tolongwa ka va changer ba décision. Frère Gérard, esengeli o contrôler ba émotion na yo avant et détruire yo. Na lingi na ndima te ke maloba nezo bima na monoko na yo. Esengeli o bimisa satana wana zakati na yo aza koloba avant ya détruire yo. Ok, s'il vous plaît, motodio sobongama tolongwa wa tokende. Na lingi motodio so yeba ete oyo ezali voyage spirituel. Esengeli ozala préparer spirituellement. Est-ce que vous comprenez ngai? Très bien, malamu. Bon, kanga biloko tokei. Totambola. Moko nde molimo sela ataki na butu moko ngo mato imangongi. Bandeko Yesu Masia atikela kibiso kimia te. C'est parce que bapesaka moto kimia te na plateau. Ateki te jamais la peur parce que kobanga yango de mutu ekoki kolongola moto na détermination na ye. Yesu Masia ateki biso loko moko la justice. Tobunda pona yango soki senge tokufa pona yango tokufa yango na exactement makamba salaki tango azaki na ngomba Golgotha. Yesu asalaki te baje na bangona na ye a signé ba papier te a continuer ki côté ya vérité liloba na Nzambe yango na esengeli to zala pe na esprit wana kati na biso. OK? 2 Timothée 1 verset 7 Bible zoloba kadula ah sikoyo obali côté ya susu komi tete mokambia omoni ba jaloux ah ba satana na loba kutu nengwana ba antichrist ndenda bada kolobawo. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Bible zoloba boy. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Molimo kobanga za Nzambe te. Ba guerrier nzoka bazalaki wana bazalaki pe kobeta masolo. Na minute oyo ifekisenge to eba musani bato bapaka bapesi biso. Oh sushi na ndeni. Moninga mbongo ebele so kote la biso. Bafuta kaka. Biso pe toza batato sepela. Tolia. Masolo ebele. Mwana mobali oyo sika leka ki tomona ki ye. Aye. Boyebi te ke katula zote ya liloba na Nzambe kuna. Nini? Olobi katula za wana kote ya kabatu Yesu. Abosani ke biso tozaba batu ya Nzambe kubala. Bangwana balandi. Ba guerrier nzoka mission pe bapesaki bango yangoyi. Liloba na Nzambe kokufa te. La parole ne sera jamais anéantie. Wana tabokwe bo matabo kita. Abandi kote ya lisusu. Oh ndeko Matthieu 10:28 elobi boyi kobanga te wako koboma kaka nzoto ya pamba akotika molimo me oya koboma nzoto na molimo ye wana nde tokobanga nde Nzambe abomaka na nzoto na molimo yangwana esika bokei tatola kombo na Yesu ba guerrier bazoya songi na mboko yo zalana zonga pona Yesu bokoboma bango pona liloba na Nzambe malamu bakufa ba guerrier bazoki mission babandi kolanda bango ko chasser nzoka kisongi pe na mboko elalite katula ye wana benda Nzambe apesi moya kima poso bakangie moya te liloba na Nzambe ozala te. Nzambe ibi ko arranger makambo nyonso pona faveur na ye. Nalobi te kaleki bango na mbangu, mais Nzambe nda permettre yende abika. Comme c'est sika ke ya te ilisusu. Ba guerrier nyonso balobi ke soki tozwi ye lelo akobika te. Voilà balandi sima. Parcours ya bangoyo
bango pe bayena liloba na Nzambe 40 jours dans le désert. Baza koyemba. Oh frère on a yebaki ye asa suspect frère oy. Frère Gérard ozusu likamni niko qu'est-ce qui ne va pas? Fallait olongola na lukanda za nango. Tika koloba loba boye. Ozola sebiso elongi moko ya kanda problème nous a. Yayo ni nango. Na tuni yo. Otanga psychologie. Frère Gérard. Yonde mutu ozo yamba Satan na kati na yo na molimo. Na lobela kiyo tika likambo oyo ya Satana ya molimo mabe détruire yote. Nzoto na nzoto ya maloba susu te. Frère, frère. Oh, assez. Na mabele babambiye. Ndeko nange komi ebongwani. Ekomi ya nzoto. Elongo ya molimo. Frère akomi demo. Moto epela. Nzoka baza ko utiliser na ba demo na bandoki nyoso ya mboka ya Zuba. Bakomi kosalela ye nzoto oyo ekomi siko ya ngambo mosusu. Bango pe batelemi. Libonde likombo na Yesu. Na tango oyo tobeli molimo na Nzambe, molimo na moto. Tobeli nguya na Nzambe. Ebebisa misala nyoso ya Satana. Bima na kombo na Yesu Masiya na kati na nzoto oyo. Na yebi yo Satana, kadia pemba. Na yebi yo. Oh, le père des mensonges. Nabi ete nguya na yoza na ba limite. Nabi ete Nzambe na ngai pe. Lingi sikoyo détruire yo na tango oyo. Na tango oyo. Bima. Molimo mabe. Kati na nzoto oyo. Nabi ete makila na Yesu Masiya elonga kiyo wuta na ekulusu. Na tango oyo tika ete. Oh, na kombo na Yesu Masiya. Libéré, bima, kende, tika nzoto oyo na kombo na Yesu Masiya. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Obeke balamoko muto bongwani. Frère abongwa mi demo. Moto pela. Demo siliki. Demo ngoteti. Demo boiliwa. Demo boiko kende. Mais ne soyez pas que résister au diable avec une foi ferme et il fera l'un de vous. Babelela molimo na moto kiti eza kotumba eza kozikisa. Oh zoka Satana pamba zoba zero mangongwa pamba. Nzoke komi délivrance frère na bango moko frère Gérard. Alati molimo mabe tango molimo ekoti abandi kobundisa bandeko. Ndenge balongaki ye na pete. Gérard. Oh, Gérard. Pasteur. Bolimbisa ngai. Bosambela. Ete molimo langezwa. Esika kopema pembeni na kolo. Oh, Zamba limbisa. Oh, nyoso Satana salikati na ngai. Limbisa ngai pasteur. Limbisa ngai. Gérard azolo bandiri maloba suka. Koloba boite Gérard. Koloba boite. Moko na nzela akufi parcours esili. Akomaki na suka te. Bamosusu bazoyika piko. Déterminé jusqu'à la fin, moko parcours esili. Asukika kabewana. Et bango nyoso baleli frère Gérard. Compagnon d'armes. Alingaki alonga bango nde balongi ye. Kutu na mona na tango baza délivré. Po akomaki kaka, akomaki lokola sende na poso. Awe epai ya bakatula. Tomoni ndenge mama vandi loboko na litama. Ndekwa mwasi pazotala désespéré. Basirveaka bango e. Batalaka soki bakosambela ye. Mama ye. Ozokanisa lisusu vraiment. Mona na ngai. Est-ce que vraiment nakokata kokanisa kino nakokufa? Mama. Katula sikoyo
omoni ndenge azosoba riske mikolo nyonso akendaka kozonga na ye komi pasi mabele oyo ya zuba eza na esika ya kobatama te nayebi te pasi mpo na katula nazoyoka pasi mpe mpo na biso nyonso nazobanga mama kitya motema zala na motema kokita tala nga mpe nazalaka na susi liboso ya katula me naye komona ke c'est comme si molimo oyo ezosala kati na ye eza molimo oyo tokoloba te keno biso nyonso toza nango eza molimo makasi alobelaka biso na ntango nyonso tobanga te parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mama oyebi na kati ya moto bato baboyi kogumamela Nzambe Shadrach Meshach mpe Abednego na kati ya libula bakosi Daniel balie ete na balion soki faveur ya Nzambe eza likolo na ye akolonga kaka mama oyebi ya succès ya motu eyaka te na ba kala mingi te tala baguerrier batindi baguerrier masolo ekatani suspense na nsima mpe katula mama tali kaka boye na malemba bandi kolela sikoyo boye kosala sikoyo nikobebisela nga susu motema mama kanga sentima wana wapi katula sikoyo na oyeba ndenge nini naloba nini ko katula za wapi abimaki banda tongo esika akendaki alobaki na nga te abimaki kaka tala koloba lokuta te kolinga te koforce biso tobanda fui na kati ya ndako ti tokozwa ye na bien ndeko na nga zongi nde nanu te siko baloba ndenge nini bwale bofuye partout kota na ndako katula na malembe abandi kokima kaka ntango amoni baguerrier babandi kofuye balobaki katula amonana po soki ate liloba na Nzambe abuki mobeko kota na kati ya ndako fui banda koluka katula ayebi bomenase akoteya boluka ye akoteya bolanda ye na mbango akokumisa Yesu osiko makambo nyonso elingi oloba nini tokosoka wapi mikolo nyonso kaka boye ngambango nini tomema na mboka oyo ebandi ndenge nini donc aza wana na ndako te ake wapi nalobeli bino aza na ye te siko naloba nini susu mama buju esengeli tokanga yo na mwana wa mwasi bino tozokende na bino tokende bojustifie jamais bokosala yango te bokekanga mama na nga sava ngai pengi ngai yeyo bokenda ngai sikoyo olingi otalisa biso ndenge tokosala mosala na biso tambola na ino lokola mwana mobali amonani te katula dispari na mama na ndeko ya mwasi wana bamemi bango ekosuka wapi nazosambela ke tokoma mbala moko na mboka ya Zubaland na kati mboka yango yango pasteur tokomi na ndimi nakanisi yango eza na mwa confusion moke kaka nde nazomona moni bambula eleki banda tozalaki awa me nayebi te soki tokoti deja na Zuba te soki tokomi pembeni sikoyo toza na distance ya combien tikunao te juste quelques heures peut-être 1h10 minutes nga nalembi makasi pardon bango nyonso nzoto elemba kasi eliki ekoya te nzoto elemba kasi kondima ekoya te katula azoluka nzela abatela molimo nyonso na kaka po liloba na Nzambe te yama ye wana zamba bamemi bandeko wapi po tobosana te na mboka oyo Zuba bato bazokumisa kubala bazotika bango me bato bazokumisa Kolo Yesu Masiya bazochasse bango
voire même éliminer bango. Oh ndeko pona kombo na Yesu Masiya na ebite soki okondima toko cédé mingi ba menace bango moindre menace bawangani Yesu babwaki Biblia. Le fils du roi, le prince du royaume alala na mbeto. Ah pasi makasi pasi nazoko kate pasi ebongo bazamba mabelango bazalaka baza wapi banzambe ya zuba babikisa ngai ozobela bango sikoyo. Est-ce que oyebi bien ke ajala azalaki awa asala ba sacrifice nyonso asali ememi nango eloko te 2 fois mobimba 2 fois yango oyo mokonzi a ordonné ba sacrifice pona kokitisa kanda ya kobala mais pamba kaka sikoyo mokonzi tobandaka kokontinue kondimela banzambe bakufa oyo bazosala eloko te. Mwana nga vraiment tala ndenga komi. Est-ce que vraiment ba sacrifice yango nyonso oyo o permetaki topesa ndem te bakisi biso ba problème o nini? C'est le temps mokonzi okanisa malamu penza. Olongola kama mbaba kubala mpe na mboko oyo. Ase. Botumbola te kubala. Ye azo comprendre eloko nini eza pasi kati na ngai tala soki azo comprendre ya soloko alingaki aluka deja faveur aluka solution apesa yo pasi ezowumela bambula boye nga nakufi misu mwana ngai maladi na mbeto awa sikoyo pasi yango ezozanga solution namoni kubala yango azangi ne nguya aza nguya te akosaka biso akosaka bato pardon ngai te. Bako mochola nzamba mabele nzamba ya mboka ya zuba. Badeko kubala ngo bacholi boye na sonia. Mokonzi ye moko azangi solution pona mwasi na mwana na mobali. Andi melakaka kubala wana motuna. Oza mutasala accident akufi na accident. Ma sœur kosimba te. Mais pour nini pasteur? Ata bolobi ki asali accident. Oui, c'est vrai. Mais motuka nini ko le kalanzela o ebota la malamu. Mais peut-être babomie na nyama moko ya zamba to suspense. Bamoni révélation kosimba ite. Te asa mutu te. Non. Yo, mimoni sa, tali selongi na osikoy. Na peso bitino na tango yo. Ozoka ngai na kombo Yesu Masiya. Passer zela ko o asali mabete suspense. Na ndako na yabaki na ngai. Zoka partout basone ka makama eza na kata nzela, makama na zamba, makama na kata libulu, liboso na bango bitumba. Moto epela. Nzoka ne milimo partout bazawana bazozela batia bango na motambo eko suka wapi na kombo na Yesu Masiya kombo na nguya na pesio mitindo bunga zonga bisiko uti moto na zambe moto na milimo mosato moto na zambe dispari. La prière fervente du juste a une grande efficacité ndeko. Prière yango esalaka. Moko alali. Sere na ngai. Te, nzambe na ngai lobi bongo te. Pasteur ndeko akufi. Alali na mabele. Loyembo na monoko. Babandi kotalela nzambe na bomoi oyo aza prêt même asala un miracle. Nzambe na likolo za wapi? Nzambe tobeleli yo, nzambe na bomoi. Nzambe oyo aza capable ya kozongisa mokufi azonga na bomoi. Nzambe oyo aza capable ya kosala esika eloko eza te. Nzambe oyo aza capable ya kolamusa moi etelema. Babondeli basambeli bayembi
40 jours dans le désert, 40 jours il y a des preuves, 40 jours il y a des tribulations, 40 jours il y a Mika Katano, 40 jours il y a des combats, 40 jours il y a Oyo Bandeko, Bakotato la lobby, parcours Oyo, pour la Koluka Milimo Batunde Bika. Et silitaire, Bango Moko Bakomi ba victime. Ndeko Moko Uti Kokufa Gérard, Mosusu Alali. Zambe na bomo, Zambe monene. Kolozwa lokumu. Kolo na nzela le lobana yo. Olobaki, okelaki mokili. Na liloba na yo. Liloba na yo esala, pe liloba na yo kosala kino lelo. Nanguye na yo Zambe, likolo koyate. Osala likolo na se. Nguya oye simba. Bomo inyoso sala maboko na yo. Kolo sala ete bakakata ni batambola. Osala ete bato bakufa miso bamona. Bakufi basekwa. Oh na kombo Yesu Masia. Et comment que tout genou fléchira. Papa tikete na liloba na yo. Opesa bomo isiko na tango oyo sasa yipi na kati na ndeko oyo. Ndeko na biso sekwa lamuka na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Zonga na bomoi. Zambe na bomoi pa monisi. Ah. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. À mon nom, vous ressusciterez les morts. Vous chasserez les démons. Bikamwa ezalabongo bilembo. Elanda bato bazala kondima. Tango bamoni bikamwa. Lisekwa. Bango nyoso bafukami babandi kosambela kokumisa Nzambe na monene la kisi bango. Eliko loba ete Nzambo abenga bango azalaka kaka fidèle. Jamais atika pe jamais akwabandonner bango. Esili na noté. Oye koya eya. Toze la troisième partie. Wana toko continuer filmer la biso 40 jours dans le désert. Merci et à la prochaine. The acknowledgement of the dead Kubala confused us. Let me go. I am going to repeat again. Let no one mislead you. If you do, I'll hold you responsible. Be merciful unto your children.